www.espoirdc.com. Toujours mis dans la Taylor, Yannick Chimbela. Regardez maintenant l'ambiance qui règne na kati ya Molokai. Na minute où batu mususu baké déjà cimetière baké kokunda papa wemba mais bota na kati ya village Molokai. Lui ba villageois tout vraiment bazana mawa mais ils sont heureux parce que babi enfin masu e koma ki na kati ya libongo donc ba villageois bango yeyo o bomo na ona nyoso ba villageois ba olia ba omela parce que ya bango papa wemba akei ba ozela ba o baké kokunda papa wemba tango ba kozonga lisusu bona pourquoi nde ba kosala vraiment fête parce que yeso lobaki to sepela tango mutu azobota mapeto sepela tango mutu azokufa balobi papa wemba asala ki musala pe asali musala na ye o falaki asala na mukili vraiment bravo et félicitations na ye. Alors bon on a vraiment ambiance et ça elle kanakata Molokai jusqu'à maintenant podium au babeta concert jusqu'à maintenant on va longoli podium monate bon on a villageois comment ils sont heureux babi villageois babi lelo vraiment bakola la té parce que papa Wemba est mort mais papa Wemba est vivant bon on a villageois toujours qui tendi toujours la main na kati ya village Molokai alobi ba villageois bazana vraiment très sensibilisé mais yo tikali ndenge nini batu bake kokunda papa Wemba yo tikali ndenge nini ba soda tu excuse nga kombola nga Pascal oji Pascal mamoto wera boira nga na papa Wemba le monde fou le monde tanu mabele soda toi qui nda guerre terme suba ko kende na mbe batikala bo oso bake kuna bakufi poto kende bakunda papa Wemba un journaliste na sepela trop bandale teole la papa Wemba po biso to rabata papa Wemba na wera le monde fou le monde tanu mabele nous la papa Wemba na wera to profiter peut lo mbala moko absence remarquable ya Kofi Olomide matanga papa Wemba bino taki ba villageois Molokai bolobi nini Kofi neti Kofi sowe matanga mutafula te mutabota bino musoko malo shege la ndenga monda spirituel mais papa aboto atozaki phase so ba biso mais ndeno kimanda kulibanda papa bino akufi kuna ta sala ko mabe atobetaka rone era passe d'info ya olela papa na yo ata ba fingi yo lata note écouter esprit kofinga ya koboma mundu kite po ba soda bana ba okengela tout le monde biso be bana banda to banda bango soki boye kafe ba okanga bino ba beta bino mais biso yo to na Molokai to est-ce que ba beti biso mais to pesaka mote na sangara de kunta c'est l'oscram Patrick ya Musoki Alpha Sumo la Suède les monde est à nous. Merci beaucoup ba villageois vraiment ba villageois bazo sepela balobi mwana ta ba bengana kiyo il fallait ko yakaka parce que mutakufia boya rane mutute yo boyi na yo eza maloba na biso te mais eza maloba ya ba villageois ne balobi babi absence vraiment ya Kofi Olomide na matanga papa Wemba et ça li vraiment batu bien te et ça li ba villageois bien te na habité mi dans la Taylor Yannick Chimbela Piro Subunga bojija ngondenge nini batu vraiment ba sepelité na absence ya Kofi Olomide na matanga papa Wemba. Alors je vous laisse suivre d'abord l'ambiance qui règne na kata village Molokai et puis toze la bango lisusu tango ba uta cimetière baye ambiance ko règne sous na pokwa en exclusivité toujours sur www.espoirdc.com. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Jérémy Makaya, toujours derrière la caméra. On y va. Mais ça goûte super.
bonjour. Ah, ouais, bonjour. Étant Kinois, Papa Wemba a-t-il ma responsabilité à goyer mes panani? Bon, en tant que Kinois, Maman Wemba, pas ma mission tout. Ma mission tout. Ah, bon, précisément, on a Congo, on a un grand chanteur. Ah, net banane. So, bah, vient à Moukoulou Baza, bah, vient à. Bah, vient Redi Bazali. Bon, bah, c'est belle. Voilà, on a tenu à Mwandam, bah, faire Chetan Gola, Jésus de Niance, Azali. Babi sope ba o to na sima la bon peto ça. Parce que babi artiste ba la reminga dans le yembo tant qu'artiste les là non pas m'a vraiment dans le yembo toyoka. Ah banze moze belé. Banze belé mais ils ont moko na sepela na ngoming. Neti. E balé à Congo. E chali lopangote. Kasi e chali senjela. Mususu. Et ça la monte c'est ko calé na yo. Papa va mbazala ki mutu mabo. Mususu kas. Moi be strega bon. Mususu ba change belé. Ils belé bon. Ah, ils belé. Et Kimi hein. Oh, attends moi extrait au pied ngana. On a chanteur te. Ah, chanteur te tala nga musala ngeza ko loba na micro, journaliste. Vraiment bon. Netso ba imana na ve na Kofi Banzimba wake up ça peut moi trop ba Gilma soir banzimba ouais basa mila ba souci bon tiens mia mare mwana ya mama ngalo kola nekoseya moi istrega c'est bon là c'est Peli, merci beaucoup babi artiste balela toujours dans le yembo on est ensemble il y a pas de souci. Amis des tours www.diasporadc.com, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Toujours les soucis de vous servir, les soucis de vous informer. Mais voici maintenant là, tous en la place des artistes. Tous en la place des artistes, place Wapi. Donc pendant que Batoubaké Kokunda Papa Wemba na cimetière Nicopole. Et c'est les mêmes moments, Batouba Zappé na place des artistes, Bazo n'aurait pas Papa Wemba. Na Kati tout comme Libanda, Bazo n'aurait pas Papa Wemba. C'est vraiment quelque chose d'important. Tout est un molokai, bon mon biso na Notre-Dame ya Lingwala, bon mon biso na cinquantaine pardon na Palais du Peuple, bon mon biso na molokai et biso esco na place des artistes na Victoire, botala ambiance n'eza ko régner, bazo kangisa ba photo na ba fiche Papa Wemba et vraiment c'est quelque chose de très très important mis dans la Taylor. Maman Riziana, Yannick Chimbela, Jonathan Bombo, Baba Petit Nanga soutenir, merci beaucoup. Jonathan Bombo, toujours permet à Jérémy Makaya pour que Moussala et Ken vraiment comme il se doit. Mais alors, Botala non pas pour ma Koufi, mais Botala Bilo pas pour ma Tike Libiso. Botala Sap, Botane Batbo CP là. Et Bella Batouana so Bomoni Bo CP là parce que pas pour ma Kei. Botaninge baolata donc olato bomoni baolata wana ba sapato wana bomona ba sapu wana bozomona donc nyoso wana bomona c'est parce que Papa Wemba est parti babi merci Papa Wemba parce que tu es parti motiki biso na intelligence mort intelligence en que Papa Wemba babi tolata bien tous à la propre tokata suka bien toyemba bien. Donc vraiment Papa Wemba babi un jeune garçon une jeune fille il faut être vraiment élégant très bien coiffé trop bien habillé, autant qu'en des classes, vraiment, ils ont un message très très important. D'ailleurs, Yandre Kimbuta, gouverneur à ville, province de Kinshasa, a bétélisé que Papa Wemba Lobi, ban classe Botanga, Papa Wemba Lobi, Tolingana, Papa Wemba Bito Latabia, Papa Wemba Bito Sala Bakambo, O Sengeli Kosala. Papa Toza, en pleine émission, Papa Wemba Papa Wemba Baki Okunda, Papa Wemba habité, Yo Olobinini, Papa. Olobinini. Akimi, Papa Wemba Lobi, Tola Tabien, Tosala Mamba bien. Donc, nous sommes bon monde déjà parce que Papa Wemba est parti. Alors, dans ce cabine, on découvrir mes sous image Moussou, Papa Wemba est parti vraiment. C'est quelque chose d'important. Botalande bat ba sala ba olata, ba sona na bilamba ba lobate. Ba sona na bilamba. Zed ba lobi dete na biso merci beaucoup Jérémy Makaya, Pirus Bunga na Ukraine. Yannick Chimbela Machuda, Papa Wemba est parti, mais Papa Wemba là, Botalande bat ba olata bien, mis dans la Taylor, Maman Riziana, Papa Wemba est parti, mais Papa Wemba là. Habite toujours dans l'idéologie Papa Wemba bolobi nini. Bon, selon l'idéologie, biso na bana Kinois.
tout le monde a idéologie. Bon, ouais, là, pour le monde, papa, il m'a dit que ça, bah, monsieur, ouais, là, on a prêt à ça. Donc, selon moi, na idéologie, au début, bandakala, à part papa Emba, c'est grand-père Boziana. Donc, bon, tira ouais là, bah, combo, on a votre chama makela, papa. Donc, classement, biso moto, et puis tu colles na kina, tu as vrai bakinois, donc, beaucoup ça bisoté. Papa Emba zate, tu as vu que tu as remplacé la forme, mais c'est Boziana. Donc, ouais, bah, le nga, papa, matero, nga, te. Grand-père Boziana, tu as bien banda de A à Z. Donc, on a apprécié ta rôle là. Balobi papa oui makei matiki maman et pas grand-père Boziana. Est-ce que c'est solo? Bon, ezaka nega no quoi le bien que les grands prêtres accueillis. Ali boso to yeba ki nyarkos, to yeba sikoyo papa Wemba. Alors papa Wemba sikoyo atiki nani Kester. Alors sikoyo natiki on boka yemoko Bozi. Alors photo landara Bozi po ya za grand prêtre des grands prêtres. OK, merci beaucoup. En tout cas, mis dans la télé Yannick Chimbe, la Pyrrhus Subunga Naïkan Jonathan Mbombo Jérémy Makaya, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Restez toujours branchés sur www.diasporadc.com. On est ensemble. Maman Tole là toujours papa Wemba. Olobinini. Kourou et Koumani talaka grand prêtre ya mboko. Accueilli. Donc accueilli ma trop to éviter ce to sous prêtre musuna ga. Maman bilamba papa matiki ngona nani? Ah, maman bilamba. To moni tous, to moni soute, to éviter ce qui nani soit remplacer netié. Asa soute. Asa soute to monate. Dans la minute yo, to ana ma trop talaka. Balobi papa we makena mamunaye bamusubabi papa matiki magam. Alors restez toujours branchés sur www.diasporadc.com. Toutes les informations concernant papa Wemba seulement ici, nulle part ailleurs. On est ensemble. Bye. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.